Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, bonjour, Balandinho Soya BBC. Bonjour, bonsoir. Et dépend de quand on a air, vous pouvez en vidéo, na biso na banda, na bino, na ba poste téléviseur. Ezanga wabino, BBC Mpoï TV, voilà. Kota aimé partager, ceux qui ont la liboso, s'abonner et que ça l'a vraiment biso bien. Alors, bon, depuis la semaine, j'espère que non, week-end, hier c'était le dimanche. Bon, parce que va jouer Nabino vraiment bien. Bon, qui n'est pas à l'église parce que moi j'étais à l'église. J'étais à l'église hier. Bino Bokindaki. Je ne sais pas ce qui Bokindaki, mais où on a l'habitude à Okinde église. S'il te plaît, essaie de faire ta place mon quoi ressemble là et que ça là bien. Voilà. Malgré que non, tu es bien, tu es bien, tu es bien, l'église. Vu à la réalité, belé, encore on a toujours la film à pasteur dit ah waouh, tu continues quand on a la film en autoroute, bah makambo ils en a quatre. Voilà. Chaîne abisso ya BBC Mpoï TV vraiment tout le bango ils ont une chaîne privée, ils ont une chaîne privée où ils lobila lango makambo nyonso, mais mingi to bimisa image. Na ba comédien na biso mingi mais o nyonso koya actualité nyonso tolobelaka mais vu que non monde ba comédien na biso ba problème ezanga kate yango bomona katona jakape mingi kaka wana. Voilà, famille Libota, ma grande famille, bonjour, shalom nabino, j'espère que non boza bien. Famille Libota, ma grande famille, boza bien, j'espère. Il y a lobby dans salaki nangai émission T, c'était les dimanches. Franchement, nazaki ya kolemba. Namoni ba message à bandeko, maman BBC, moi dessert et voilà. Et bolimbisa franchement bolimbisa nous autres et lembaka parfois. La grande famille, je crois, tous en a filmé na biso ou tous autres na Belle Vie Télévision à titre ya. Pasteur Didier. Avant la côté na promotion nanga, il y a filmé Otozotala comme d'habitude. Bomoni titre nanga, bomoni film nanga et bomoni photo ya miniature. C'est-à-dire que non na lobilana non bande ko na biso mi balé ou encore ba artiste na biso mi balé, oui que non maman BBC a fingate. Na recadra kaka et puis na télé mais là-bas anti-valeur. Alors tu belé ba sali ba analyse tout le monde qui sorti médiatique il y a Bijou la reine et Nasser Nabiso sert en crise Nabiso, c'est-à-dire que non jusque là nazo comprendre comment est-ce que les artistes et comédiennes réfléchissent. Je crois ça fait un bout de temps au monde na bango ils ont vraiment y a pas de problème. Dans le 2025, nous avons interpellé les comédiens dans le sens où il y a mabité, dans le sens où il y a bien. Pour peut-être que nous avons ignorance, nous avons loyenge. Alors, nous avons BBC, nous avons interpellé et ça bien. La preuve est que les artistes et comédiens, vous devriez peut-être, vous devriez place au qui jouer. Parce que les gens ont place sur la chaîne qui jouer, ils ont humilier bino. Alors tiens moi rigueur wana ya que non place on qui na place on qui pour garder personnalité na yo, ko garder image na yo, il y a peut-être ya ba fan au balinga kayo. Alors
Bijou la reine abimi susu nanga mbune ko bima aye on dirait alingi à côté la nani ce qui est Pati Melanga na oya wana nazogi na promotion que promotion de makambo awawa. Je crois la grande famille to monaki 7e épisode na bisolobi. Belle vie d'ici de makambo. La grande famille, je crois tout l'andana non après na zongi la bino. C'est pas comme ça. Hein? Oh, mais je t'avais pas dit de me suivre dans ta chambre, ma soeur. Laisse-moi la suivre dans la chambre. Parce que on a la côté Likuna. Mais au côté, il y a des dessous. On a essayé devant toi. On a essayé devant toi. Publicité. Na semi le moroté. Na biso mabi na somé la koba dessus. Meka. Nabi na yeli yo. Meka. Yo no bibi singo bien na tika le ponga na biba potika ko meka. Non, ma soeur. Je ne t'avais pas dit il y a qu'à suivre un gars dans la chambre. Non, chambre là on va mais il y a un temps, oh yo banda koko tango dengo lingi obimi yango dengo lingi ma soeur. Mais finalement on va comprendre tellement on ça ni. Est-ce que tu es koko vanda awate na salon? OK, fanda papa. Attention là. Fanda passer. OK. Est-ce que vous avez awate au Ngai. La salle est sortie. Na kei na moni ba dessous ba nini et tout ngabino non eza bien pona mbana nga. Donc futur mbana nga. Po ça lobi na toyi. Oui. Na bimisi mbongo na sombi. Na somelo ba cinglé, na somelo ba sous-vêtement. Na ye kokota na chambre gangi. Mais finalement, est-ce que oziango obwa ki ngokuna na mbeto. Est-ce que ko vanda nango awate ozelinga na zuya ngwa wa calmement, il faut ndanga kata na chambre. Yo mukolo makasi bozo bana nga momki na saloni. Oh. Attends, tu vas bien fouiller. Yo, il était comme ça, tu n'as pas comme ma bête. Tu me sais non, Nani, on se couche chambre, on a souri, on a la carte, on a la cause, on a la quantité. Mais finalement, ça n'est pas papa. Tu n'as encore qu'un engagé. La seigneur nous autres, mais nous avons besoin d'être à l'aise. Nous avons besoin de se sentir aimé. Nous avons heureuse. Et bandaka boye, tant que soyez, il ne peut pas m'acambouter, pardon, s'il te plaît. Oh, et c'est quoi ça, pasteur Didier? Bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Assieds-toi là. Moi, belle vie. Oui, papa Guy. On a quand même pas. Tu n'as pas quand papa dit pardon, non, comprendre. N'a expliqué, c'est ton frère. Peut-être tu vas me comprendre quand même. Une chose où mais c'est quoi ce que tu as tu sais que remets tes deux pieds sur terre quand même. Au matin, on se comme dans le ciel, tu n'as pas matité dans le colo. Yo so kenda. On dirait Landi Eli, on dirait na Moïse Boké, na bino bosa non likolo, na ciel. Redescends. Ma soeur, je suis un serviteur papa. de Dieu. Grand frère, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Je suis un serviteur de Dieu. Tu dois respecter le principe. Nazo respecter le principe. Na boy na ngate, hein. Na expliquer que papa dit c'est ton frère. Pasteur Didier Tolingana. Je sais. Oui. Alors lui yo otalanga ngapena talaka. Papa. Na moi c'est na senge nzotote semble que Dieu m'entend parler na senge tengabi tout quoi ça m'a na bi kaibi sanga que non il y a un temps pour tout asa yende ngasa na koki jamais ko kota na pratique wana avant balangai. Oh, oui c'est vrai nanté et j'accepte nandimi ngo et les choses ça peut m'habiter c'est comme ça aussi pour respecter la parole de Dieu mais quand même na moi si so il y a un besoin de sentir na mbali na besoin de sentir na mon diminué pas pasteur. C'est ça la différence. Les camenettes sans comprendre. Sensation, vous avez raison. Non, c'est une sensation à naté. Pour ça la ngeza kaka ne comprendre que non. Un jour et bon les autres bala ni que nanda kaliba la ko benga nga charité. Ke benga ka ser belle vie. Pour nani. Non a besoin que non yo ka oh chérie. Malgré que ça pasteur mais quand même non mon sinae. Na biso so na za nda ko binga na téléphone. Allô, oh belle vue du ciel. Na biso kitanga na terre. Na ciel T, na C. Au copain on va allô chérie, ça va? Ils ont problème T. Faut que tu aies belle vue du ciel, n'habiter. Bimi sanga photo sangi so sangi singa na ba Deborah na ba Esther, so sangi singa na ba Sarah. O me manga dida na habiter. Est-ce que les hommes avaient? Non mais du ciel. Voilà la grande famille, je crois Bouti Kolanda. Tableau Nabiso Oyo, il y a 7e épisode de Belle Vie Télévision. Waouh!
Belle-Vie du ciel. Waouh. Famille Libota. Maman kuna ba pese sous combo Belle-Vie du ciel. Ya lingi ne Belle-Vie du ciel te, ya lingi Belle-Vie de la terre. Ya c'est du ciel kuna te. Franchement. Voilà. Tout mon scène. Ya koloba na scène eza vraiment te parce que toza mikolo ya koloba pasteur Didier jusque là nanu babalani na Poutine te. Ce qu'on aime babalani na Poutine te, pour lui alingi a honorer Poutine nde peut-être asimba Poutine na nzoto to boite sikoyo façon azokendele na makambu Pourquoi pasteur Didier Toboite Bandeko? Ah, Moussali Nzambe. Qu'est-ce qui se cache dans Sima wana? Aventure nini ou encore situation nini za na Sima ya pasteur Didier pour azala na ba comportement wana? Bandeko ko na ebité suki aza I don't know. Na ebité. Et Belle-Vie a dit biso na confusion te. Belle-Vie a dit ko mema biso likolo na côté raisonnement to banda ko raisonner. Nga au départ na banda ko comprendre le pasteur Didier que non azana e muto ba logique et voilà na ndenge moko bo mais de toute façon makamwa banjo kendele. Poutine c'est-à-dire que non azo sala ba biloko moko boye po bon ezako ko isaye comme tel te azo linga aye bape mutu. Bomoni biso basi tozala ndeni oki ozala pe non ozana mobali boye omono on dirait koto etambolaka to koto etambolaka te koto aza ndenge nini alors okolinga osala babiloko moko boye otala façon oyo ye ako réagir pour comprendre to mona ba tentation nyonso o Poutine azo meka et pas pasteur Didier mais pasteur Didier a lingité. Botaka ne bazaki na chambre ndenge bimi kuna. Eza nini boye? Pona nini parce que tenani Belle-Vie du ciel a sala kinini amemela ki a offrira ki nini ba andawe. Siko leki na ye to continuer. O eza papa Guy. Yepe azo comprendre le sous grand frère te parce que Belle-Vie a meka ko expliquer et le quoi tant que pe mobali a mona ki yango pe eza normal te mais akamwa ki pe leki na eza papa Guy et sala ki keno elekela ki atuna ki pe ba question moko ya passant ka ke pas Belle-Vie yepe elekela ki na oyo papa Didier azosala maintenant ngai nazo comprendre te Daeli kotoyo azozwa ba conseil mais Daeli na ngambu na ye aboyi dini mwana lemba mais ye wana isusu aye pa pasteur basambelela ye pasteur Didier abane déjà ko conseiller bango attendons voir ngai na omona eloko moko boye koya na sima wana na Daeli bwana totala nano pasteur Didier mobali to mobali te ndi question na nga bandeko monde se komi na makambo ebele moi je me rappelle déjà na ndeko na nga moko azwaka fiancé sikoyo na kozwa fiancé wana fiancé pe asimbaka ye te eloko te mais azaki chaste c'est-à-dire que non asimba mwasi te elo modo na okelo pas biso to baka mwasi aza vierge je crois chez les hommes balobaka chaste ceux qui chaste elo mwa bongo ya maintenant ndekwa mwasi alobi asala par tous les moyens pour koyesa mobali ye bazo baka ke non na kosala ngo kaka jour ya mariage bandeko après mariage mutu atelemaka te mutu asalaka eloko te azaka bongo yango moni bon je sais pas totala nano pasteur Didier eza nini mais monde lelo ekomaki non ata obatela nzoto na yo eza même pas kaka non soki boza ba fiancé il faut ka boyeba na banzoto non vous pouvez aussi kokende na hôpital
parce que le comment mi yebela déjà ceux qui ont puissance ceux qui ont impuissant ba do mo bongo mi yebela aucun hôpital ba sala bino ba examen et voilà maintenant ce qu'il y a pasteur Didier nga na yebité ni neza na sima lorsque azoboya ba makamwana nyonso des questions nanga parce que il est catégorique botala ninga bimaki na chambre. Alors tozala wana lisusu ebele na 7e épisode, na 8e épisode na biso lelo pour découvrir comportement ou encore to découvrir ni neza na sima pasteur Didier. Et puis Bellevue déjà aza moi si oyo déjà à sa présenter et pas père spirituel na ye. Bande ko topesaka ba sala ya Nzambe musala et loko nani comportement d'Ailinga na sepeli nango te. Elle est d'abord insolente côté nanina et pas mobali na malgré bazo kanate bango nyonso bazaka ba fujar aboyi mobali après oye lisusu ba sambelela yo bandeko yango na tomona alubu kwa Nzambe te. Franchement hier kutu pasteur na biso ateyaki biso sur la crainte de Dieu. Tozozanga ko zwali pamboli tozozanga parce que notre Dieu nous aime. Notre Dieu nous aime. Nzamba alinga biso. Mais alinga to sa nini, alinga to zala. To tambola na crainte na ye. Soki lelo tozo sambela, tozo tout temps église mais ozo mona lobo kwa Nzambe te. Makambo ebele ezo simba te. Soko moni ke no ba sambeli ope mingi. Mitala peti. Mitala. Neti daeli comportement azaki nango na jini mwana lemba. Qu'est-ce qui prouve lorsqu'il n'y a pas pasteur Didier Bassambeleli Azou Mobali Moussousou a un caractère qu'on a été. Vous avez place où nous devons peut-être la caper quelque part un caractère na biso. Parce que Daeli déjà au départ il y a un problème avec Kanda et voilà. Ce qui vous avez vu sur le premier épisode, maman top na maman Marie-Hélène, vandi ça qui ba bazo conseiller pour ma kamba Kanda vie que non soit maman na akufa et ce qui maman ce qui n'a ni papa na ce qui ni akufa. Vous comprenez? Mosambe mutusu ozoluka Nzambe il faut to changer ba comportement. Il faut to changer ba comportement. Daeli wana okyo banda ko kende na église ata 1000 fois à mona lobo kwa Nzambe te parce que conscience de non reprocher était que non elle doit changer. Oboyi mobali koto ya po yeba cha lobo ko basambela. C'est quoi cette histoire? Yango zo na kati ya église to nani ebele bato ba comportement mabe tozo yeba te Nzambe alingi ni Nzambe asalingi biso mais to mona lobo kwa Nzambe te ndeni. Likolo nango to komi suku finga na ba pasteur depuis mais yo pe mitala. Qu'est-ce qu'on a tableau ya maman étoile na maman Marie-Hélène bandeko maman Marie-Hélène songi ya mutindo oyo non ce qui na siècle ya lelo eza na basi o bazana ba comportement lokola ba maman Marie-Hélène franchement batona baza bandoki soki baza kindoki te basimbela ata diable bilamba. C'est grave ce genre d'inspiration. Aux inspirations kaka ya mabe. Le niyo kenya ati. Wana posa libana nenge kufa baboya ngai otoni. Mobali za to ya zoka botsa mwatina. Na respecta mobali na pena banga kaye. Kuma kamususu wa pekisanga mususu aliye beta teke na sala ho. Ngani na sala mboke la projeto. Nasina utama hata komono na mno. Na bia kaso komono za nante. Komono za nante. Na yeye komono te. Bo kota no mobali no kota bo ofuna ba bana. Ngamono no boko na kata ndako yo ko pesa ka po ba parent Anthony. Ata yo moko. Boni bo yo nani. Bo ke apa ko. When baby pese ya bahapa usanga tini pa mwana mchini. Chozo funda na ba waza ya mnila ajina. Mwana nge ba ino wote. Mobile na sama mke. Donc yo mama mo yo pesa ka pa mwana ya kufunda ni papa. Wale ndio salisa. Ya yo ne papa. Yanga papa ko ya ngana. Ya yo mwana. Te. Yanga za papa. Ndenge na tosaka ye yango moninga kina vanda kana ndako ko ayebisanga na bimaka te. Tengane na bimaka. Na tosa ye. Tokuta na ba yango zo ba yo bimaka. Na lobi moi. Tosa moi si mon bala zone par hasard. Oh.
oza pikante alobi bazoparasa atala molai na otai na yo alobi mwasi ya malunga za so bandeko wa malunga na nzoto na mutu tono vite tono vite mpe toza marele tono vite yama ele yokangako ebele nayo ya bien boyekeza te tokeni banda wana nabimisa mongongo nabimisa mongongo ayoka okoka te tokeni banda nzambe tono vidi mikoma yango na record alandaka na molai akalisa kosambwasa malunga zoka nde oza eloko te sopa ya numero 0 yo yama elenga benga papa nake ebenga papa lo naluka papa ya tia ye moya opekiso koma azobimisa yo tozalaka na yo tosaka ye te osokotosaka mobali na rapport bapesaki agageni yo okoyawa te naosela mobali oselo yoza grande dame aswana te naosela mobali yo lokolo olukaka nga kokozwanga mpe avana longwa awa ndakopesila yama ekobeta yo avana longwa na kobeto mama oh, yama ele komola ke. Bana ngapekisa ile. Oh, yo. Bapekisi okota pa no be okota. Bana ngapekisa. Oh. Na yo kambana ngote yo sempo yo. Oh, boni boyeko. Yo sempo. Luka bazopekisa yo. Bazopekisa yo. Ote mikolo. Ai. Nena ngana peto. Botala ndenge atali mouvement bato bakei aye kokotela moninga na ndako. Na sima kokotela na ndako boyoka langage ya moto. Franchement, ce que moi mon bali abali moi c'est ça na comportement lokola ya maman Marie-Hélène, c'est la mort. Franchement, c'est la mort. Yesi ko muto makasi akoteli muto na kati ya ndako na ye. Bomoni maman étoile aza souka hein. Moi j'aime ça. Alongo libilamba. Po abeta maman Marie-Hélène. Maman Marie-Hélène akimi. Nako kima kuna maman étoile banjo zonga de façon na ngai na beta yo mais asa kimaki. Asa kimaki akomi façon na ngai na beta yo. Place en eza juste ka kopesa bato mususu basi mususu ba conseil ba o balinga koyeba makambo ba vie ya bato ba o balinga ko penser mabe pona bato et voilà. Bref, la grande famille filme na biso ya pasteur Didier nga problème na nga na minute na pasteur Didier naza na besoin kaka na yeba nini eza na nzoto pasteur Didier awa azobenga Poutine nani Bellevue du ciel ya lingi ne Bellevue du ciel parce que du ciel kuna eza ba makamusu buku salate c'est-à-dire que awa na se to profita kaka na zande Bellevue ya awa na se awa ya ciel te apesi na kombo Bellevue du ciel Bellevue oyo ah non cette dame azana d'inspiration alors bien azobenga nga kaka Bellevue du ciel ya lingi ba bengi mon amour ma chérie aozongote. Vous les hommes, allez-y comprendre, hein? Allez-y comprendre, hein? Moi c'est linga mo bengi mon amour. Ma chérie. Et voilà. Attaque non, et le bi moko Poutine. Et ça te kaka que non. Na sentir peka que loko wan. Poutine. Voilà, la grande famille les lotos a sous belé on a pour la 8e épisode na biso sûrement to comme chité hein.
toki moshite mama tomonaki pe mama Milo kuna na ngambu na ye a félicité papa Kofi akoloba keno dimanche oteyaki bien mais obetaki ba sete ya ba bordure et voilà bon toyebi déjà na film na biso ya pasteur Didier comportement déjà ya mama pasteur oyo eza mama Milo oyo bato ebele bazo déplorer nango voilà. Tokangi parenthèse ya promotion na biso nazo invité bino kaka bandeko na ko sangisa ko continuer ko betela bino CTT ya bokende tozala wana isusu ebele lelo pona 8e épisode na biso ba film vraiment ezo denda tozo ebate pourquoi botala ba film ça vraiment biso bien beau partager ba lien na ba Facebook na bino na ba statut na bino na ba plateforme na bino nyonso et ko sala vraiment bien biso nyonso toza wana pona promotion parce que devise na biso eza focus quoi voilà nakangi parenthèse tokutani na ba 17h pona 8e épisode na biso na Bellevue Télévision 16h30 voilà. La grande famille bomoni wana Pati Melanga bomoni pe Bijou la reine naye ko interpeller juste ba artiste comédien ezo sala pasi ezo sala pesone na ba déjà que non na loba sur le kamwa Pati Melanga te pardon mais vu que non na mona ki Bijou abimaki ba dire abimaki voilà Otali sortie médiatique il y a Bijou au sentir que non il y a pas de maturité il y a pas d'intelligence il n'y a pas de sagesse il y a rien de spécial. Mutu azoko mana niveau a commis ça respecter et ça passe. Na ba toujours que non maman bébé c'est na fingate. Mais na ba que non 2025, je vais essayer aussi à quoi interpeller ba artiste. Ba artiste bo que vanda te bolobi que non to pime la peut-être ba koni maman oyo, ba koni foitu oyo matière. Parce que so bo pime li bisoko et ça bien, il y a que non comme na bino ça nini et si lama. Ce que vous en a besoin ba lobela yo. Ce que vous en a besoin ba lobela yo. Linga ba lobelo dans le bon sens et ça dans le mauvais sens te. Vous comprenez la bande ko ba nani nos artistes et comédiens. Comment est-ce que boza est belé mais il y a ceux qui botali nombre toyebi nombre ya batu oyo ya ba comédiens oyo ba bimaka mingi sur les réseaux sociaux ba saka ba sortie médiatique pardon avec des sottistes na ba bêtises moko boy oyo zo honorer ba la personne na bango te. Bijou la reine Tokyo loba neti ata ba mama télé siwana herbo vandaka Tokyo compté toyebi nombre ya ba comédien ou comédienne o ba bimaka na bilobela tango bo vandaka na keka na kombo ya Bijou omona ate ke no tango yo saka ba sortie médiatique ba émission esalemaka balobaki balobela moko bato bayaka ko finga yo bato moko balobaka mabe sur yo. Wana eza na problème te parce que tant bobimaka bo s'attendra déjà avec des insultes problème ezate mais nanga nazotuna bo se genaka te vous les artistes comédiens ou comédiennes o bobimaka bo salaka ba sortie médiatique bo se genaka te akoloba ke non toza plus peut-être yata ya 500 comédiens mais na 500 comédiens na to ki ozala peut-être atana 10 mamans 10 artistes comédiens ou encore 10 artistes et comédiennes au bimaka basalaka mingi ba sortie médiatique et ko sala sortie médiatique wana et ya kaka na ba bêtises donc au moins ba ya ko ba bilo mo boye o eza yango te sko bo se genaka te akotala to o bozalaka ebele kaka bino nde bo bimaka o se genaka nango te. Non, tozotunana naloba que non je vais commencer aussi à interpeller nos artistes na kofinga te po na finga ka déjà te mais le quoi maman bébé c'est tango aloba que ça ba topé o bayukaka et je dois aussi interpeller nos artistes ou encore nos comédiens bolongola sentiment bolongola eloko wana que non vous savez avec nous les Congolais tolukaka problème jusqu'à na pensée na yo au vendu au kaniseli mutumabe et oye kolobelango Bijou avandaki. Bon, je peux peut-être comprendre ya koloba que non, ba sortie médiatique na bino lorsque bozo sala, c'est parce que bazo yamba bino bazo futa bino. Mais moko bozo réfléchir te ya koloba malgré que non, bazo yamba bino bazo futa bino. Na retour bozo so ba retomber moko o eza propreté malgré aussi botie na mitu na bino ya koloba ke non eza nango bongo eza internet ba koloba lelo lobby esili mais na mafinga wana ekola tangate mafinga ekoma lokwa bilei nanga non dignité ya mutu
respect ya mutu basombaka yaya. Nalobaki bien na tie bandeko na biso mibale parce que mutu abimisaki ba makambo ebele ezaki Pati Milanga. Et on nous apprend ya ebele ya abotande na artiste moko pe ya comédien a jouaka mingi pa Belleville yango wana ekomeli eketo pour ne pas citer kombo ya artiste ba o bayebi botika lango na mitema na bino na sengi pe mutu moko te akomelanga kombo ya artiste yango na commentaire please. Po nga comédien ngo na yebi. Alors pour un respect ya comédien et surtout à jouaka et pas biso et pas nanda kwa Belleville, moi je respecte nos artistes. Soki oyebi bomba ngo na kati ya mutema na yo kokomelanga ngo na commentaire te. Please. Je vais juste tant on a côté ici likambo, je vais juste interpeller ye Pati Milanga. Zua yango ya nini yaya. Pourquoi bozo agir? Parce que ce que Olandi makambo Pati Milanga, on ressentir que non, Aza on dirait Aza na dépression, Aza on dirait Aza na ba stress, Aza on dirait na oye bate. Plus ya penser belé na mutu et pesi ba kanda aye ko sa nini, ayo bando sa ba sortie médiatique, Aza ko se contrôler té. Si kotango yo sali sortie médiatique na ngambo yango oyo yaki kotelemela na ngambo yango oyo siko ozolo bakeno ozo viser ya kokende ozo cibler babwa kisio. Maintenant c'est où ta dignité? Respect à artiste et comédien ezat bomona keno bino moko bozo mikitisa na babiloko moko boye oyo bandeko. Je vous dis bomoni respect ba imposa kango dignité o basombaka te. Et ce qui wana te bijou pe auti ko bima lisusu asala on dirait a côté là nani Pati Milanga na moni pe lisusu pe ba récupérer. Est-ce que ye bijou elle est mieux placée? Il y a ça la peut sortie médiatique pour peut-être ça ne chazo soutenir ye Pati Milanga du fait que non ye pe azala kuna azala peut-être na famille libota. Les artistes et comédiens bino bato bolingaka ko sala ba sortie médiatique bozwa ko loba biloko moko boye o eza na sens te eza na mutu na makolo te mais bolingaka ko pelisa moto moko boye po bato ba finga boza na ba conscience bijou la reine ozaki mutu moko te ya kobima oya ko intervenir peut-être na makambu ya Pati Milanga. Alors je comprends parce que boza kuna na karoker mais na mutu oyo atindaki Pati Milanga na minute wa simbisi touche. Moi je connais la dame très longtemps atikala kobima te ya ba polémique ngana bande ko zoye juste mingi na casquette wana ya koloba keno aza c'est donc non koloba keno aza servant de Dieu. Sko obimi babiloko oyo badeko ba retomber nango ezalaka tango ko zo retomber nango okotindako ekomi ba comédien ba bwa kelinga maladie ekomi ba salinga boui ekomi ba salinga boui bandeko toye ba kotambola na samo yoyo ozo bima yo moko ye koluka ba problème kozanga sagesse kozanga mayele kozanga conscience. Bino bobo sanaka que non Dieu existe. Bino bobo sanaka que non le karma existe. Pati Milanga oto ebi que non azaki déjà kundama na ye ya koloba que non to mona ki suna ba filmete voilà. Ce qui te koloba que non to moni na minute to moni plus ndi na karaoke. Je ne pense pas que nous attaquons nos koluka kolu ba benga yo na Belleville télévision ko sauter mbala moko bongo na Belleville TV pour nani. Ba chaîne eze belé o ke obanga ke non oké ko solliciter ba cotisio bona ebité bino batu tambolaka peut-être à part karaoke a jouer sou wapi je sais pas. Ponga na eko mona elongio na bossa na ngo kutu na eko mona ngo ndi na karaoke. Les artistes et comédiens bozo ba conscience. Moi 2025 na banda ko interpeller bino dans le bon sens. Bijou la reine tango bimi na sur base de quoi?
Pour ceux qui ngai yo bijou, hein, obima ki awa osali oyo kosenga ba pardon na yo. Na sima ba pardon na yo fukami. Onga na yebi keno to fukamela ka nzambe. Mais yo ke ko fukamela otali mas na yo te. Otali mas na yo te. Otali pe mas a muto ozo ya kosenga pardon o fukamela e otala kite. Ata balobi keno mwana nzambe aza muto ya mikitisaka oui. Mais façon oyo mikitisaka ezaki façon moko ya bien te. Au monde qui réseaux sociaux, c'était tout le monde, sans exception. Oh, ACP la quitté la geste, oh, yo salaki, yako kende ko tina ko fukama. O salaki ango nyo swana po na nini? Nyo swana po ya keno, lokolo ze susu na famille libota te, na kende ko to epa ya leza bakuku, bako yambanga, po a partir akuna, aussi la, na ebite soko lingo pesa bango matière, so lingo pesa bango matière te. Mais moi je sais que non, ndenge boza wana, boza en matière te. Mutu tout, o aza pembeni ya belvi, aza na besoin ko bima. Moi na ebi que non aza en matière te. La preuve ane ke na loba ngo, mutu oyo. Alingo bimisa matière, ezaki kabasele. Nalanda ke mission moko batinenga c'était avant-hier ya les abakwiti. Bao tomboka lokola ye sila uka asali nini azu ba terre mususu o ba utaki soki pa belle vie lokola banani oyo ba kabasele voilà. Donc comédien nyonso oyo alobaka keno na zapo na belle vie o ya pesa position pour na belle vie lelo azai susu pembeni ya belle vie te bao kene komikitisa po ye sila azo bango bango pe siko na minute balobi keno net ata ndenge bakotisa kabasele na bafilme basepela te bango babenda kabasele pembeni po apesa matière effectivement na lobaka ngo na lobi keno baapproche ya koleka na bémission na bachaîne nyonso ya baleza bakwiti babinisi na kobinisa ye un artiste comédien nani abinisi ye chroniqueuse na binisi pona nini apesi mbongo ayamba ye ba réalité za mususu na obaki 2025 na otelemela na otelemela ba artiste na ozong na ebisa bango bo utiliser conscience et ça bien pour chroniqueur ata tokoya ndenge toyaka na kombo ya belle vie toye na kombo ya sila uka ye kutu sila uka ye ayaka na ye ko répondre er moko abengi batu batente okobenga batu batente o bafinga kayote okobenga batu batente o bayaka ka ko interpeller yo obenga batu batente o peut-être que non eloko yozo sala baye ko lakisa yo baye ko révélo makambo moko boye neti okola neti nga mama BBC soki peut-être que non nani yesi la uka tala ka mama BBC mais na ba émission na nga na finga ka yote oyoka penza que non mère o pesa nga ne peut-être position ya koloba que non na changer pour na boye parce que bino bozo sala makambo bozo ta ka lelo bozo ta lobité obimi ko finga bato batente mais soko tali bato nozo finga batente na bato baza na ngambu na yo bango tukutu nde baza bato moko boye oyo bango nde batente ya koloba que non ba finga batala te ozomona tango na oloba que non artiste comédien sala sortie médiatique yebe do kozwa kolobela artiste comédien boya ba question mususu oyo komemelo problème peut-être na bandeko na yo artiste comédien sala sortie médiatique na yo soki oyebi oza famille libota soki oyebi oza les abakuku bima sala sortie médiatique na yo lobela ka sata film ngo ojoaki et ça bien Bijou aye awa kabasele mutu asimbisaki etushi façon o basambwisaki yo otalaki masi na yo to kiti obandi kosenga babolimbisi ba ozosashi nzambe na ngai siko okoya kokotela parti melanga na sens ni parce que parti melanga ndenge ezana eza basentiment na ye basentiment de père et faire père na oki oloba ke non parti melanga oki ozala ka moko na ex ya comédien na biso nani ya comédien na biso Gingombi ex na ye
siko yebisanga lorsque ozoya na ba comportement ya boye ata mobali yango azalaki nano abali te ayebi ke no oza na mwana ne ata moko bobota déjà bana mibale bon toyebani déjà tobongisa tovanda siko lorsque ozosala basortie médiatique boye ya babilobela oye komanke bato osala ondire oye kobunda bandeko vous savez parfois natalaka bato mosusu façon base comportaka elekelanga ya sans sagesse sans coup d'intelligence ozotalaka motu abimi na réseaux sociaux azoba bilo moko boye terre à terre Bijou la reine aye ko soutenir siko nani oyo Pati Melanga parce que bazalaka kuna na karaoke oko soutenir ye ndenge nini parce que yena bon je sais bozana mutu o bozo ciblé bozana mutu o bozo nini mais ngana okota kuna te parce que ngana lingate kutanga tanga ba kombo surtout ceux qui peut-être oza concert na nga et voilà yokutu otik batika yo à la queue de poisson ya kofukama ofukama pona osenga pardon osala nyonso osala oh peut-être que non atata on a journaliste o ayambaki yo amonaki yo on dirait est-ce que oza moto ozo réfléchir Yves Panda wana avandaki aka elekelaki lorsque Bijou okiti po senga pardon babilo kwana nyonso wana epesi osansa kibomoto te ya koloba ke non sortie médiatique nanga nabima peut-être na ya kolobi la chaîne nanga ou bien bafilme nanga. C'est quoi les problèmes? Vous vivre dans la rancune, vous vivre dans la arrière-pensée, vous vivre dans la canicité, dans la pensée, dans la et puis ça bino kana ke non na sala émission na loba. Et tant vous vivre sala émission, retomber ça. Ma chaîne a pour travailler, eza kaka belle vie télévision te, eza pe kaka SBT. Bandeko bo aimez vous partager s'il vous plaît. Na komi nanga pe pour chuter kala te na o chuter. Vu que non hier je n'avais pas travaillé, il fallait le long à travailler. Place aux alaki. Et qui est simbité au longwe. Mais kende na kimiat. Kende na kimia. Il faut qu'on ait peut-être un chrétien, peut-être SB, ou bien un chrétien, peut-être nani, belle vie. Non. Non. Bah, artiste et comédien. Bah, artiste et comédien, botika. Bozo dans la grande famille. Vous aimez vous partager parce qu'il y a quelques minutes comme ça, on a chité. Voilà. Donc les artistes et comédiens qui vendent la télé, vendent des qui bino batu oyo, eza exception eza raté. Nous avons interpellé mingi ba o ba sala ka mingi ba sortie médiatique. Boko bim bo banda ko bima ko ko pelisa ba problème ko pelisa. Nous avons comprendre te ceux qui ba conscience na bino esalaka. Vous êtes appelé à éduquer masse, mais beaucoup kangote. Beaucoup kangote, vous perdre. Donc, vous bambana niveau moko pas comme possible. Pati Melanga, ce qui va zouaï, ce qui nini, aussi la makape bino basi, ce qui va boti sibino et simbité, mi tout n'a qu'à sipe comportement te. Est-ce que dans le monde d'Alelo, ce que vous avez dans le mobile peut-être bobota, est-ce que vous avez un mobile dans le chantage? Moi je ne pense pas. Ba air ba chantage ba air peut-être que créer ce qui n'y a au monde dans le comment na ba vitesse mutuka ka partir mutu na yo pas na ba réseaux sociaux ils na ba ndenge mo lukaka mbongo na ndenge ya bien
ozalaki na mobali yango okoki kovanda na ye te mpona comportement mobali akei okomi kosala bachantage mpo asalaka koto oyo okomi kofinga koto oyo okomi kofinga boye mpo soki tolobi tosolola vrai Poutine aza na eloko oyo asali Pati Melanga te mais Pati Melanga a révessé ye moko. C'est par là vous allez vite comprendre que non maman BBC eloko azoloba eza ya solo. Ba comédien bazobima na makanisi kaka oya kanisi o kaka kanisi ya mabe alekeli yango émission. Eza passé. Siko tango siko bino bozoya peut-être ozaki na ngambo moko boye yo moko o changer ngambo siko ngambo ngo na minute ya leza bakwiti balingi na bango te. Bon te que non, il fallait peut-être na minute au beau salaka ya koloba que non au bimi ça là peut-être au milieu du village et salo bien. Oya kopé sa position que non aux ailes sous famille libotate et au commis ce qui les abakuiti. Na minute ba abakuiti yango ba révesser bino. Balingi koyoka bino te. Bomi yebela te. Parce que bango pe baza na bitidi ya koloba ke no tango zo pe sa position ya keloba na komi abakuiti. Boyebi je na bango basalaka. Na ozongisa bino bo comprendre. Je na bango aliboso ezana no ba konifwati nyonso. Ya mama loketo ba obima. Ba chroniqueur nyonso ya sila ba obima, ba oyamba yo. Donc ba oyamba yo, bazo assurer yo ke non okosa nini okomi abakuku okoya ko jouer pa abakuku na SB. Nzoka ba jouer na yo poka ka oloba loba bazo matière bango ba kotisa mbongo. Mais soubassement ba ozwa yo te. Parce que jusque là bozo zanga ta ko comprendre do kwana. Balobi yango bien balobi ke no ibutu azaki mutu soki ibutu nani ka basela azaki mutu moko ba okake ba benda ete. Loko ba yeba ke no azaki vraiment proche pe ya belle vie. Ba benda ke po apesa bango matière vie ke no yazalaka mutu moko apanzanaka. Mais apesi pe matière te tilelo na okaki émission ya samedi. Tilelo apesa matière te ni audio soki bazo bima kuna bazo na ngambu na biso il faut ba memelaka biso ba audio. Bo imaginer. Biso do yambaka bango pona ba audio. Ti lelo ka basela bimisela biso ineni ni audio ni message ni boye. Ba vanda kaka kuna ba ya lisusu awate. Alors bomi yebela. Bomi yebela les artistes et comédiens. Pour peut-être ba ya ka ko manquer binoté. Pour peut-être ba ya peut-être ko yebisa binoté que non o boye boye parce que so tali boye na minicho. Bino bo sala ba sortie médiatique moko ya nonsense. Quand vous avez la sortie médiatique, il y a non-sens. Biso bakoni maman bakoni fois tu toujours luka matière. Tu kozango tu koya ko développer. Nasima ko développer wana toi tu vas oublier que non ozanga ki sans sakoloba et puis si matière okomi na bakanda nasima bakanda bokomi koya ko finga ka bakroniqueur bakroniqueuse. Bakoni maman. À partir wana na lingi nanga sila na zalaka boy na lingi nanga sila na zana problème na sila te. Bo mbala moko bokomi ko sa ba biloko moko boya terre à terre. Na mona na monde lelo 21e siècle ba biloko na bozu sala eza boza ba immature. Siko pe kuna petango zo kende pe na matière à Belleville. Po pa na matière po bobima na matière à Belleville bozwa te. Bozwango te. Parce que Belleville aussi ayebi qui est là à faire au milieu des artistes nyons. Bref, la grande famille, c'était au moins ça. Beau aimer pour partager. Aimer partager et ça vraiment biso bien. Chaîne Nabiso. Bozilana. Donc batinira itinira inga ba matière mais non, il y a sous la matière moko ya Gatsby.
bijou bimi bakomi sous kofinga yo bakomi ko interpeller yo bakomi ko rappeler yo ofinga pe sila omonte que non savoir rien ya obimaka oya ko sala peut-être droit de réponse ou encore oya ko lobela mutu moko boye parce que bijou eloko sala bato belé o basepela nango te ozaki ate su mutu moko akobima ata sikoyo te. Alors bref, c'était au moins ça la grande famille. Je crois toke nango bongo na interpellé ka ba artiste batika ba sortie médiatique zanga tina ya juste au vendre au kanisi kaka boye mbala moko lobi obengi soki ba chroniqueur na balingaka ba futaka bino ba mbongo na za na matière. Bref, c'était au moins ça. Beau aimer, beau partager. Famille Bouta tous na film na biso total le 8e épisode na titre ya Pasteur Didier 8e épisode vers 16h30 17h30 à pas biso tous à libérer souana pour na film na biso to ba toujours que nos devises na biso za focus conseil na ozang ça toujours au beta CTT famille Bouta botika bi baluka s'il vous plaît na bolingwa nzambe voilà botika na bi baluka vous allez vraiment concentré na vous à la focus na Belle Vie Télévision après vous quitter les maman BBC ça vraiment biso bien makasi. Alors once again bonne journée bonne début à semaine na bino nyonso tous à toujours na bomoko pour na maman na biso et ça la vraiment biso bien makasi mingi. Voilà, je vous aime na ba toujours que non numéro na biso zawana ou azana besoin kobenga maman BBC numéro na biso zawana ozana matière ombi omoni likamo boya maman BBC des fois lobelango. Alors au contacter maman BBC voilà quoi. Conseil numéro na biso zawana to boya conseil. Je vous aime bien la famille bisous là-bas. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakuza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.